na vila aigle wana na gare basusi eleki mingi ake komibwaka na ye na train atiki bana misato na mobali amibwaki amibomi mama akwei na amibwaki na train avandaka na aigle na vila aigle wana na gare basusi eleki mingi ake komibwaka na ye na train atiki bana misato na mobali amibwaki amibomi mama akwei na amibwaki na train. Bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle pour Rolanda, la vôtre, la championne. Vraiment, naïe pour intervenir. Naïe pour intervenir pour na biso Annie, na Suisse. Moi, c'est Emmanuel et maman na Jonathan. Naïe pour intervenir parce qu'il faut na loba. Na mona ki bodio na bino botinda ki mutatinda hinga vraiment audio mutali boso ton kaka likambango so salema. Yana nga mamika bongo. 4 na France, le cœur de Birave. Moi, c'est Star Azastar, Wolunga Boumouana. Merci, Yaya. Donc, j'étais un peu choquée, Yaya Nangai. Tant que tu Kingai, ni Wana, donc, Nazako obligé, na bengi Mouninga, Nangana, bi ange. Alors, tu dis la ni mon quoi, moi, c'est mon Suisse, ami Boni. Mais le Kolangai, personnellement, na lingaka. Pour nous, neti batnion sur côté. Nazaki na besoin, il a besoin il y a quand même moi mingi. Na vu quand même au moins 15 voice na WhatsApp na nga pour na liwa ya ndeko na biso na Suisse yango na ye kolobela. Pardon, je vous écoute ici, restez un peu calme. D'accord? Merci. Excusez ngai batoto ya Congo. Ndako bana boyebi ka ndezalaka. Ndeko na biso Annie, na volo bila kwa ndeko na biso Annie. Moi histoire mokie po boye bazanani. Aza mwasi alibala, azalaki mwasi alibala. Ndeko na biso Annie na mobali na Emmanuel ba uta na bolingo na bango depuis Kinshasa, baya na mboka Suisse, plus de 20 ans bafandi na mboka ya Suisse. Moi na bango liboso kombo na Jonathan aza na 22 ans. Donc ndeko na biso Annie aboti bana misato, 2 garçons na fille moko. Donc pour na roloba ndeko na bisa kutana ki na ba problème, eza ba problème ke adefa ki mbongo ya muninga na ye. Muninga tanga pesi mbongo eza nyongo ndenge zalaka. Bien aimé. La championne na ye naza au milieu du village. Na ye ko condamner mutu te na ko pesa selon ngai. O ezali analyse ya la championne en direct de la Suède. Donc ndeko Annie adefi mbongo ya muninga na ye. Et l'autre va bengi nyongo bakabeli ote. Cela veut dire il faut que zongi sango. Ezalaki mbongo moko ya montant moi ebele 20 000 francs suisses. Nde camarade apesaki ndeko na biso Annie oya atiki biso. Annie pe adefi mbongo. Asalaki nango ndenge ya kokai kosala. Mais chose grave, Annie adefaki mbongo, azaki mbongo muninga, mais mobali na ye Emmanuel andako papa bana na ye ayebaki lisolo oteke mwasi na ye adefaki mbongo ya soma munene nenge wana. Mikolo pe kendaka mbango dele bayokanaki ekoki ekomi ndeko Annie po apesa mbongo ya muninga ekomaki mwana kokoso ekomaki na mwa ba mikakatano azalaki na somme nyonso tout donc il fallait que asala nini akokisa oyo eza ba info na source penza il fallait akokisa mbongo nde sikoyo ndeko pe adefisaki ye mbongo tamba yokanaki si ekokaki pe elekaki nde akomaki kosala ni ko réclamer mbongo na ye. Vous savez, batoto à Congo, il faut tous quand même, hein, nous sommes tous intelligents, ok? Tant que tous ça l'analyse, il faut intelligence et salaka. Tout même maman loengete, c'est vrai, ça fait mal que les loani a koufi maman ya bana misa to atiki bana ye na mobali et au ça la passe. Mais tout beau ça na te que mutu soka déficition bon na ye, cela veut dire qu'il faut que zongi ça, ok? La fille à question, c'est l'amie de maman Annie, a pourrait peut koyeba te que moninga kokai komiboma malgré bande ko lobango peut-être akokai komona ki ate eza façon na ye azo loba kaka po na lobati nde camarade Annie a décidé ki lokola mobali Annie papa Emmanuel ayeba kite ke moi si na etikala ko defa mbongo nde moninga décidé ki il faut a mettre mobali no courant ayebise ke non moi si na ye azana mbongo na ye azolinga ko pesa te ba stress wana ndeko na bisa kutani nango
toyebi te langage ya libala na bango pourquoi peut-être ezalaka lem susu ezalaki na mabalo bazalaki na complicité te mwasi akoki koloba ata mobali na ngai yebe kosala eloko te mais lokola na mobali nde bazalaki na complicité nde kobanga wana azomona ke ndenge nini mobali akoya koyeba ngai nazwaki mbongo ça fait quand même bamwa mikolo ebele ok tango ayoki ke na moninga nde azokonte koya na ndako koya koyebisa mobali nde bazoya bafandela neti makambo soin disant eza badire ya ndeko moko apesi ngai nazalaka salaka vraiment attention surtout so eza likambo eza un peu sensible boye koloba koconfirme non eza dire ya ndeko tango ayebi ke no baoya kofanda na ndako na ye na ndako ya libala na ye mpona koyebisa mobali na ye ke adefaki mbongo alaka mobali ke abimi akei kosala soki bakuru soki akendaki wapi nga na bino toyebi te nde ndeko na biso azonga te kobima abimaki ane ezalaki kokima nde akendaki komibwaka na train baretrouve corps na ye te ndeko na biso ani na Suisse eza lisolo oyo baho bayebi baho bayebi baretrouve corps te donc nzoto na ye epanzani baretrouve corps te ndeko na biso akufi mama ani na mboka Suisse mwasi ya papa Emmanuel mama na Jonathan atiki bana misato deux garçons fille moko yango ngai la champion na ye koloba na lobakango souvent que na vie batoto ya Congo vie ezalaka na ba surprise nango okoyi kodefa mbongo lobi kete na kobongola na kosala nini na kobotisa ngo na kozongisa pe na kotikala na intérêt mais surprise ndenge obetaki calcul esali yango te yango ngana koloba non à la Sicile quel que soit problème ndenge nini ele kaka likambo basala yango pona batoto ya Congo quel que soit problème les lozo mona ke ate problème na ngai ezaka ke soki na bali problème esili te okoyi ko bala likambo ko sila te problème na ngai ezaka ke non vie ezana ba surprise na ngo okomi na aja ko bala libala ezo ya te osala nini omiboma te obondili nzambe otiki etikali makambo nzambe na bali na obota te na sala nini na miboma na komiboma te wana eza problème ya nzambe batoto ya Congo vie ezaka na ba surprise na ngo nzambe nda yebi vie ezalaka na ba choc moko yango na lobaka si il faut avoir des nerfs solides autant lobi ke likambo ezwaka moto ya solo na defaki mbongo moto lelo na olobela lelo la champion na olobela nite parce que mama ani akufi atiki biso eza lokola nde basala nzambe bateyaka na matanga tango bateyaka na matanga bazoteya te pona mowengi mais bazoteya pona biso batoza na bomo toyeba na kotirer leçon ke te lobi ou bien lobi okune ko kozala tour na ngai donc na se préparer na conséquence yango nga na ye koloba c'est vrai mokili pe koyeko condamner camarade ya mama ani mais non ya defisaki mbongo na ye eza mbongo moko ya mokie te ok cela veut dire dette bayeba ko rembourser yango ye asatandaki ke moninga azongisela ye mbongo aza mpe nzambe te po ayeba ke soki natiaki ye shok makasi alinga ye komiboma j'ose croire ke soki moninga na yeba ke ndeko moninga na ye akokaki komiboma soki ezalaka te ke balakisi yo filme nzambe alakisi abio moni ma chérie soki insiste lisusu ania komiboma na ndimi te ke moninga na alingaka insiste mais lokwa moto aza moto akokoma nzambe te nde situation ekomi wana la sœur oyo adefisaki mama ani mbongo elle n'a pas tort ok là eza selon ngai au moins tant tozosala baanalyse il faut mayele sala bomoto esala tozala na milieu du village yo pele mosusu odefisa moto mbongo oréclama mbongo na yo c'est normal ya yeba ete ke ndeko ani akoki kosala nini akoki komiboma et puis wana tolobi yango eza na aspect physique. Moi, je vais vous dire que l'aspect spirituel peut ça joue rôle. Parce que ce que tali que maman ya bana misato. Na boko libana nga Jonathan za na 22 ans. Moi na maman ni ya libosa za na 22 ans. Olongwe ba pasi ya kolongola ba kusha ba sola ba kaka ya bisanza bana tango ba si ba kuli moment yo kotika bana yo. Non. Donc ce sont des esprits o ya riaka. Ce que telemi ba esprit de mort on peut dire ça. Pour ça la nini et mema mutu. Donc ba lukaka porte moko ya mukie porte ezalaki nini écoute ki maman ani na ba problème écoute ki maman ani na ba problème yango esali nini et emporter yango na lubaka souvent to se confier na nzambe moto mokila ko pesa solution te même mobali na yo ni mwasi na yo moto ateke sengwa na motema ya moto ezali nzambe bata mokilité batoto ya Congo bata mokilité la vie a des surprises. Oko fanda bomoni penda batu bayelio na kati ya ndako ke non mama to benga yo po kende ko identifier corps okomi pe kuna
lem su mwana na yo ou bien te mobali na sali accident batoto ya Congo vie o ezana ba surprise yango la champion na ekoluba je ne mourrai pas je vivrai quelle que soit la circonstance ya vie na ngai quel que soit ba problème okutana nango il faut choisir la vie dis-toi que non eza école nzamba zo kotisa ngai ok na kute na problème c'est vrai la zo ki nyonga moninga komi koluka na zo sambongo na ye toza na poto maman nyaza muta poto aleloti a fandi na poto plus de 20 ans donc pour la kolobaki ayeba ki peut-être ndenge nini que ne l'opération bon ezate moninga na linga kange singate mais c'est quoi spirituellement une porte était déjà ouverte et c'est que Satan a profité à salinini à salim musala na ye ok on les analyse na ngai quelle que soit souffrance aux anango quel que soit que pas munga nga balobi que non aux cancer wana ici est comme général bien aimé ko désespéré te tango nan kolo mokili alobi lo basuka te ko senga abandonné. Je dis non à la suicide. Quel que soit le problème, ngai na komi bomate, loba si vous allez répéter la ngai, loba parce que parole les autres si kana na esprit amour. Loba quel que soit le problème, ngai fulani na komi bomate. Quel que soit les cambo, ya dimension ko komi la ngai un tel na komi bomate. Vous savez na obeti la bilo du solo, o isa témoignage à vu na ngai. Na kenda kam komoko na pourquoi te ba 17h na que nous récupérer moi na ngai ici kazalaki na école na komi kuna batu ba otala ngai na miss moka malamti na kuti ba assistance sociale ba isanga ki babi que non madame ndenge za boyo tozo mwana yo la na biso lobi na on a des problèmes ezali oh non moi ba problème ezali donc moi nazo travailler sur malamta zo se soucier pour na yo. Donc, ils ont ça là que moi, on a travaillé madame. Bien aimé. So ça, les hommes, moi, on a ngai. Na la mouka na ton, on a bon ça, moi, on a fait au tikaye. Mon vin des ans, ba surprise. Na ya na pourquoi, pour récupérer moi, on a ngai. J'ai pas pu récupérer moi. Et ça qui va moment moko difficile, il y a vie dans ngai. Quand j'ai pas pu récupérer mon fils, Ndila n'a dit qu'au kende na olela. La vie Seigneur. Pourquoi décider d'arracher? Bao bazali précis pour nangai. Pourquoi décider ça langa ka ma benzambe na sali ni pas c'est l'obstacle. Mais na ko sousa na vie Seigneur, ta parole me dit que bana bazali pamboli ko te panayo et même ra chagrin te. Le ko ezali pamboli na yo et même la pas cité. Je sais pas par où par comment mais je sais que victoire est au sala. La kanangai. Bien aimé, la vie a des surprises. Oko fanda boye, bato bakote lo katanda ko ba yende na catalogue. Ba yele le catalogue pour na cercueil. Cercueil. Na commanda kana elos, na commanda kana ales. O e komi susu catalogue yo pour na cercueil. Est-ce que vous voyez ba makambo tinda na sala? Pas voisin taza moninga ti. Donc, pour nous dire vie est une surprise. Malgré pas si je ne vous interdis pas de pleurer, il faut pleurer parce que des fois ça soulage. Mais il faut décider de vivre. Dis-toi que moi je ne mourrai pas. Je vivrai, quelle que soit la situation. Attends, Camerounais de Kelingane n'a commis bomate. Attends, les lots pongiers zangi yo. Yeba que pongiers zan zambi. J'ai passé par là des femmes comme sous ba pongiers sous salate. Mais on l'a la mouki beaucoup la moukatongo. Obi ah Seigneur merci. Eza mokili ya nzambe komemango te na maboko na yo likambo moko te lekela yo eza na likambo moko te ezwaka solution na mokili oyo vie eza na ba surprise nango lelo soki nga na otelema koyebisa bino pourquoi parce que Dieu m'a formé asalinga oyo alinga nazala ok les gens qui peuvent me dire que non allez qu'à Edouard oui nazale qui par rapport à Edouard mais expérience à vie nango ko sala que nazala maman na ye. Nzela onzamba lekisi ko sala ke nazala maman na ye. Donc pour dire que nzamba yebi ayebi komi tumisa mate lelo c'est vrai mutu mo takana ka ke non libala ezala te ou bente o divorcer lelo ozola la bana no baze sika mususu yo sika mususu exactement ekoleka komi bomate pona yango faut se décider na yebaka tellement nakutana na loba mokonzi ya ba assistance sociale na
na commune to ande ko fanda na ebisiye na yobi o gagner ça momentanément mais match retour ezali ngana yo na kosamba na yo si s'agit to komata na grande distance to koma parce que yo sala mpona bolinga mbonga na osala ngo pourquoi parce que Dieu avait jugé bon a décidé que ngai inde nazali maman malamu mpona mwana wana quel que soit le bokoyeba na yebisa na lobi visse sirete trunte des slut parce que yé ou parce que de her de min shit au bleu d'asso de han lo min soir. Il s'agit de mon fils. Ne croyez pas que na kotika bino. Na yebisa yango. Na singa audience na kuta na yazo talanga na bi oui, il faut se préparer. Ta una tuna ka baningo babotola ka mwana ser mon fils moka za ko na pe noir africain. Na ville on anda ko fanda so lela lobi non il faut sala ndenge kaka bango balingi. Na bina sala bango neti balingi na sali nini. Mokileza ndenge wana esika bakoye ko aider yo lisunge ko zalate. C'est vrai, j'ai passé des moments difficiles. Mon enfant, mon fils, ando quand sa question na lali na kangi mis na kokufa. Donc ata za na école, il faut yana baninga na ye kotoke ata la keno j'allais bien et tout. Pourquoi? Parce que makambo auta ko mona et sala ki mona malamuti. Bango basala aka ko noter. Tant mona zo se comporter ndé mwana bo bengisa biso, bo pesa biso lisungi, mais lisungi malamu eza ipa na nzambe. Yango na loba. Yo zo tala ngai na ebi situation na ote la championne azoloba soki omoninga lelo na fandi na lati perrique na bongami omoni kitoko yeba yayi de moment oyo ke la championne ndo sala mikolo sans sokola na fandi ga mobona so les autres solo makaya bo solo neti ya monsambo zo ta boy est-ce que la poubelle il faut regarder non c'était pas la poubelle. La championne da salaki ba mikolo zo sokola te dia ba problème. Wana ya témoignage nanga je suis pas là pour na kokosa yobo non. J'avais promis à Dieu mkola kopesa kanga victoire mkola kozon se kosekana munoko na ngai na kotato la ye. C'est une des raisons aussi na omona kanga na YouTube. Kosokole koma epasi. Kolia soutien moi ola ta lesu eza quitté. Pourquoi? Parce qu'il sert aux autres canets mutonga. Collier aux à la souffrance, aux à la torture. Il y a un le comité na esika oyo koma ke muninga à comprendre que non et comme à un moment on n'a plus la vie, on n'a plus besoin de vivre. On veut juste mettre fin. J'ai été passé par là. Na lekawana. Au visa qui soit sengoté. Mais nande koyemba souvent nzembo ya leur mbongo. Moninga nanga ya tango nyoso. So Yesu Nzambe. Awanga nakangase. Bapota ya motema nanga. Yo kausi yango yawe. Naza qui n'a pas si nzamba na tika kengate. Ne crois pas aussi que nzamba otika on a passé na yo. Ne crois pas. Confie-toi à l'Éternel qui ne sera pas déçu. Des fois mato elinga ta ko yokate. Mais kota yoka marloba nzambe tika ngwata na musika, ça va te fortifier. Mais komi bomater. Komi bomater la vie est précieuse. Moi là je suis la championne digne de mon nom. Na bundana lion na zamba na bundana pakasa na zamba na longa. Donc Goliath a le côté du bosso na ngai parce que j'ai pu affronter oyo mutu na âge na ngai akoke ko affronter te nzamba yebaki pourquoi parce qu'il me formait, il savait que j'allais lui servir, il savait que na kuta na bateau bazana makambo paso na sana loka ko loba pona fortifier bango yango na ko fortifier yo quel que soit problème ko bibomate et là moko te tika éternellement nyonso le kaka kaka nzambe nda ko tika éternellement même ta situation batoto ya Congo et ana makambo susu za kanzambe na olota Olgote yanga nini na sali nini pourquoi tu décides na sali o nini nzambe oui azali nzambe aponyeza la bongo na vie na yo na bon moi na yo c'est facile à dire
Et comme à un moment tellement passé, les choses qu'on a tako bon de la te ko pambola nzambete. Yemba tako yemba. Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi. Je ne suis rien. Oh, c'est ma chanson de guerre. Nzambe, Nzambe. Kotika ngaite. Kotika ngaite banguna na ngai basala nini? Babeta maboko. Kotika ngaite Nzambe. Kombo na efingisa malabomo na ngai. Komi bomate, affronter situation. Nzamba yebi. Telema, telema Yahweh, telema yo sale. Telema banguna nangai bakufa soni. Nzambe nangai, kotika ngai. Nzamba tika ote na maboka banguna. Atelema sungayo. Mais pendant ce temps-là, au monde a victoire ya Nzambe na bomo inayo. Komi bomate. Peut-être ndeko na biso ani. Azwaki grâce au te oyo zwi ya kolanda vidéo oyo zwi ya kolanda témoignage na ngai. Partager et que le kosunga moto aza na moment ya pasi makanisi na ngai mina tanka go na couple oyo awa na Suède na Stockholm bakufisaki mwana bango ya mokie. Ma prière était Seigneur console leur cœur. Parce que mutamokila ko koma te Nzambe yo yebi ozo mona mwana mwasi wana pota ya motema na ye ozo mona papa wana pota ya motema na bango liloba moko te mutakolobe ko consoler motema na mutu. Mais yo Nzambe na ana Nzambe na prestige Nzambe ya tika ka te mutu okoyoko ozala na ba famille na yo ebele na mokili yo mais mutu ana ba occupation na ye tamba oya kolanda oyo ya tokei tikala avec courage mais tikala nde na Nzambe wana soka simbi yo ko kansane ta simbi te mais après ndo ko taloba ke non Nzambe nda simba kingai tika te Nzamba ana zala Nzambe na yo olanda ngai tika Nzamba la championnat zala Nzambe na yo je vis na mibenga la championnat c'est pas par plaisir na bunda pe na longa yo pe bunda olonga la vie c'est comme ça. La vie n'est pas facile pour na bato misoso. Mais yeba ke soki likamba pas ezo komela yo, Nzamba yebi ke yo kaka ndoza na capacité ya ko supporter likambo wana. C'est pour cela, le quoi Nzamba na yebi yo, komi bo matin atanga problème. Non à la suicide, la championne a dit non à la suicide. Je vais affronter quel que soit problème. Ya mona zo senga solide, ba nerf solide. Yo kali lo ba Nzambe. Se concentrer na iloba na Nzambe tikaka ngo iloba lobaka kaka mais kozwa place na mutu na yo et kozwa place na motema na yo. J'ai dit non à la suicide. Quel que soit problème mabote eza ko yate bondela Nzambe le reste eza likambo na Nzambe okomi na aja ko bala bibale ezo yate ya yeza ya yote na kolianta balanga bien ya Mapolina na Roosevelt malgré maman dimne pentamba ekomi mokie la championne azotonda te eza makamba vie visa na ba surprise oyo mutu moko ta yebaka ya onde sala kisa la vie pour ce to ngaki to yeba nzela muso to ngaki to leka ngote vraiment na lingi bino mingi yo zo talanga iso za na ba problème comme ça Nzambe mukande za te ko ya komi bomate otalenga na Afrique ndeko la vie est appréciée ko matate o ya nzela mai pona poto non soko s'organiser tu peux te retrouver en Afrique aussi ce qui est essentiel c'est la vie kendo sala tourne à l'hôpital, au monde bateau bazali condamné dans ma maladie moi ko guérir en wezate ba yebisa qu'est-ce que la vie est très précieuse kotika te loka mokile bomayo kotika te ba souci a mikile nyoko ya emporter yo exactement yaka yango sara kenini ozala David o mundana Goliath mutako ozala champion te so alonga te na bunda na zamba na bampakasa na balion na longa ya mona telemi liboso na bino pona koloba ke non à la suicide komi bomate maya miso na yo ekokoma maya koseka moningo ya tanga pasi atika kate o moninga nanga ya tanga nyoso se ya Yesu
nzambe awanganaka ngai te. Bapota ya motema nanga yoka usi yango nzambe nazala kikati na pasi yo tikaki ngai te. Atikaka te, akosa te, aza moto te po akosa ni mwana na moto po abongama alobaki ki akosala nini, il sera avec toi. Sala confiance na nzambe. Je vous aime bien.